Kubukanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba émission ya solo. Radi TV, ma amozawa. C'est Manuel Janga. Bonjour, bande de Congolais, Congolaises, et Sikabozwa, Mimbote na bino ba o nyonso ya monde entier, tala ndeko na ngai likambo epasi na mboka na biso. Transport pasi, tala ndenge papa oyo amemi mwana ye pe ajembeli na motuka, bandeko tala même ko protéger mwana, tala ndenge na écart to distance oyo amati wana, soki loboko to motuka ezui problème, est-ce que mwana oza protéger? Congolais, Congolais, mboka na biso eza na problème mental na makambo nyonso. To éviter papa kozanga transport yango amati wana jembeli wana, tala risque oyo amemi na mwana bébé. Gouvernement na éviter soki to éviter na poto ezaka soki muto amemi bébé akofuta transporter. Mais comme mboka na biso ekomi na ba civilisation na te eza na ba problème ebele, tala risque oyo papa amemi mwana pe aza kokene wapi. Ndeko na ngai bolanda botala ndenge mokili etambola, pasi eza partout. Mais komona boye eza pasi mingi. Komona boye kotia mwana risque ya boye ndeko na ngai eza pasi ya komona papa na mwana bajembeli mutuka, mwana ya bébé oyo akozala mwana meme 1 mois ou 2 mois ya bébé makasi. Kasi ndeko na ngai eza pa mboka na biso, bola na video bomona ngo bien. Avec un bébé, voilà, donc il est là avec un bébé, un enfant. Comment peut-on mettre la vie de l'enfant en danger comme ça? C'est un irresponsable, regardez-moi ça. Avec un bébé, voilà, donc il est là avec un bébé, un enfant. Comment peut-on mettre la vie de l'enfant en danger comme ça? C'est un irresponsable, regardez-moi ça. Ya solo bandeko boti komona ndenge papa amemi mwana na risque ya monene na kati ya transport o ajembeli eza pasi ndeko toyebi te jour nini Congolais akofanda na motuka oyo ya malonga afandi na kati ya taxi oyo mboka etonda nkita me bato baonyokwama. Tala ndenge na transport na ba couvre-feu na bango ndenge même babiloko kolia po bato balia malonga bazwa biloko za pembeni ya ba province oyo eza pembeni ya Kinshasa. Moi ba transport ya malonga eza te, toyebi te gouvernement to monde ba bisi moi kitaki ebele gouvernement ba bisi on eza pona ba présidence to pona ba ministère to eza bisi oyo ya transport et aider population na ba déplacement na bango toza ebe na kati ya Kinshasa. Mais transport eza pasi bandeko tolakisi bino eza moko kasi botala siko ndeko mosusu oyo ndeko kozanga basapato ebele mbula ezobeta rendez-vous pe aza nango mais fallait asala tout akima mbangu akende koyamba akende kondima rendez-vous na ye. Bongo ndeko na ngai tala mobali akomi kotambola na maboko bolanda bomona akpe tozongela bino lisusu. Peuple congolais botala ndenge mwana mobali oyo kobatela sapato na ye aza kokende église to aza enseignant. Mais ba mai oyo ezalaka tanto ekaoki tanto evimbi mwana mobali ao traverser na ngambo na maboko pont eza te kokatisa pasi. Botala ndenge mobali asali effort na ye a traverser na mboka oyo ya Lumumba, na mboka oyo eza etonda nkita oyo tolobaka biso nyonso tomikumisaka RDC loko makasi. Mais tala ndenge bakongole bako souffrir. Alati na ye bien sapato na ye moko mais pour traverser il fallait azwa makolo ebanda kokatisa po alongola sapato akenda alata ngambo kuna subset ekolumba. Mais mwana mobali atamboli na maboko ti a traverser. Bandeko bokomona yango boko se tonner na ba biloko oyo esala maturo mutu musu akolongola bilamba komi na ngambo apangusaka
akozala su ndenge emusu repasser pantalon na ye bien, azwi chaussure na ye abrosser yango asiri yango bien, mais akende kaka mpo alongola yango susu alata na ngambo kuna ekozala nde nini. Tala pasi bandeko nanga to partager pasi ya boye.